Shalom, shalom, ba maman, bonjour, bonsoir et dépendre na air bolanda vidéo nanga. Ezanga sœur Marie Grâce na koti sino banda kuna bino lelo. Na ekolakisa bino ndenge nini tosambisi na biso lelo to na elambela bana poto elambela bana poto nde tolobai ka toyekola tozoyekola mais premièrement avant na banda vidéo nanga na osenga vraiment mes condoléances mabota nyonso oyo basili kobungisa bandeko na bango pendant temps oyo ya pandémie oyo ekangi mokili. Nzambe vraiment apesa mabota makasi, apesa bamama batikali na bana makasi, bapapa bakei, bapapa pe batikali na bana makasi, bamama pe bakei. Donc Nzambe apesa biso makasi, apesa bino makasi, mes condoléances na bino. Tosimbaka nzambe yango na ekolakisa bino pe avant tolanda nazosala amoni bitozobima libanda toyebi te mopepe wana ezoya oyo toza na citron na biso ya jaune oyo pe tobenga yango pe ka citron eza ya vert. Naza na nini na tangawisi nanga, naza na garlic nanga, pardon kimanga mingi garlic bolimbisa ekimi na français garlic nana garlic nanga yango bomona ngo boyebaka comme en français kima banglais edomina makasi boye. Naza nango naza na niki yango na nisangisa yango nyonso na niki yango na tokisi yango nde bimi boye nazomela fo ezalaka moto nazomela yango esala bien na nzoto sikoyo toye tolakisa bino biloko na biso. Toza na mbisi na biso. Pardon, to bouger caméra, to zon sanor caméra, to lakisa bino to wana mbisi na biso. Mbisi na biso malangwa. Mbisi na biso eza malangwa na biso. Malangwa na biso. To pasola yango na katikati po tosala na kotumba. Toza na makemba. Malangwa na biso eliama na makemba naza mama ya sepelaki na ye ko ba mama nde ezalaka te makemba sepeli susu asangisa yango susu na manioko. Toza na sikoyo toyi tolakisa bino toza na nini awa aubergine tokataki déjà aubergine na biso tokataki yango totie pembeni. Toza na aubergine, toza na pilipili ya vert tokataki yango tolakisa bino mposi tokataki donc toza na pilipili ya jaune na vert tokataki déjà eza pembeni wana yango bomoni eza awa. Toza na crevette toza na ndembi pe ebele te ndembi tokatika ndembi céleri na ai kombo ekimaki ye ai ne bandita ndoluka kombo ai na kende na garlic. Toza na feuille na biso feuille d'oreiller feuille oyo totiaka na biloko sikoyo tolingi totiaki na nini na biso awa totiaki na mbisi na biso malangwa totiaki jimbo totiaki na cube mai. Sikoyo tokonika tonika ai na biso céleri na ndembe sika moko mpona kosaisonner ni na biso mbisi na biso. Mais na mbisi na biso totiaki nde nalobi jimbo totiaki déjà totiaki pe feuille d'oreiller oyo na finaki yango bomona na finaki yango esala pe kitoko. Sikoyo toyi tonika biloko na biso ebele pene te tonika kaka mokie tolanda wana toniki ai na biso toniki
ai toniki ndembi na céleri comme ça sikoyo tobandi totia yango na kati, totia yango na kati. Mbisi na biso tolalisaki yango na jimbo, tolalisaki yango na jimbo. Donc tant que au vous méritez mbisi finesse déjà aussi totiaki jimbo kala po mungwa ekota vraiment na kati ya mbisi na biso. Totiaki pe jimbo kala po mungwa ekota. Pona ngaki mungwa vraiment ekota. Totiaki yango vraiment mungwa ekota. Pe totiaki moi citron mokie. Moi citron mokie. Pour mikolo faut to consommer ka ba citron. Moi citron mokie. Kolanda vidéo ça la moi bien. Moi citron mokie sikoyo. Nde eza boye. Tochiki sikoyo. Tomeka na sur mungwa. En tout cas mungwa c'est bon. En tout cas mungwa vraiment ekoti na kati ya mbisi na biso tokobakisa mungwa te. Mungwa eza okota. Mungwa penza c'est bon. Faut tout bosser na tête au sala pe sauce. Mungwa c'est bon siko tochiki boye ekota na mungwa. En attendant tochiki ekota mungwa. En attendant tochiki ekota mungwa. Tochiki ekota mungwa, toni to sa sauce na biso mbala moko to zela te po to sa sauce. Toni to sa sauce na biso ya nini? Sauce na biso oyo to sali ya ezali kola mbisi na biso. Totie pilipili rouge. Po to benga pilipili rouge. Yango oyo totie ya jaune ndambu, ya rouge faut le kebele. Totie ya jaune ndambu, totie poivron. Loko na lingi sauce na ngeza mona loko moi pilipili. So eba na balia pilipili te, otia pilipili te. Loko nga lingi za moi pilipili na otia pilipili. Totie pilipili. Et totie mai, faut totia mai pour na konika. Nde toyebi. Natie mai. Siko tonika ngo. Tonika ngo. Tonika. Ni na biso a sauce. Bon. Totia. Tuento kani na sauce na biso ha. O totia on likolo ya mbisi na biso. Ngai na mingi na nga kosalela olive oil. Na ba santé oyo yosenga ka ba olive. Totie lisi moto oto sa sauce mbisi na biso, sauce mbisi na biso, sauce mbisi na biso. Confinement de makambo tokanga na bandako na bato baza na ba prison na biso to rendre monter. Donc moi comme la pe mai o ezo aider za bien toni koyo komelango bonga na melango na otona lingango so ya malili mais pour le moment le quoi nzoto esenga ka biloko ya moto to melango ka ya moto donc na on a frigo te na melango ka bongo. Vous s'abonner vraiment la page na biso Time of Grace, YouTube na biso Time of Grace. Na libo s'abonner kuna pour abonner na bino. Et ça la biso bien pour nos soins orphelins. Time of Grace is a connecté na Hand of Grace Foundation. Hand of Grace Foundation is la fondation la mère de la grâce. Tous a vraiment a besoin de soins na biso. Tous a quand na Congo te partout. Tous a vraiment a besoin ba idée vraiment zébélé. Et comme ils tombent biso africain hein, to ya liboki to tanga. Bana biso na kinto futela bango classe mwana ka yumto botita ko sunga yo mwana mususu pe oya yote mosungo koleka makasi ba biso to sunga bato mususu makasi koleka kuta mususu na bato batela ki motema
Alors, tous s'abonner vraiment à Time of Grace TV. Time of Grace TV. Kuna to bando za biso ba vidéo ebele na français na anglais na lingala. Elambela bana poto to bando kende kuna. To bando tambola bandako na bandako nde to lobaki to kendo yekola. Pour le moment to tambola te pona to biso to yebi maladie o mais to bando tambola pona koyekola. To ka bo s'abonner vraiment ebele nzamba opambola biso. Mwana mafuta na biso ezoko ebandi déjà kosala hein. Mafuta na biso ebandi kosala na mafuta biso ebandi kosala ni na biso tonikaki poivron toniki poivron puis là to ya jaune na to benga puis ya jaune na rouge to mélanger to tie mafuta ebeli to tie bomona totie ebaloni tozobalona nde totie boye totya matungulu tokata matungulu totya totika boye toka apo tokata matungulu tozotya elambeli ya bana poto tozoyekola tocreye mpe donc te toza boye sosonga mona ocreye na ngango na mwana na ngango nipa eza teke namonaka ngo place moko boye te namona ngango place moko te me nga moka na ocreye na ngango natie mwa mai mpo etoka lisusu etoka po fo etoka vraiment la etoka nabwaki mwa feuille na kati po fo etoka sikoyo tolingi totia mbisi na biso yesu abongo totia mbisi na biso yo mbongo nanga mbisi na biso nde tolakisaki bino natie mwa kibo ya mai mokie totia mbisi na biso sauce na biso ezotoka te bato apprécie tanda tono tolie te tozeli te ke mbisi ebele bongo nini totie mwa mafuta mokie yaya tielanga Belle-Vie TV po na confinement oyo toconsome Belle-Vie TV ano Belle-Vie TV faut tokoma 1 million d'abonnés toconsome Belle-Vie TV Belle-Vie TV nde makambo mutu na muna ntango na ye saison moninga Marie Musama yemba sempila na saison moninga po ya yo mpe ekoka bomoni mbisi na biso tolakisi nde tosezonaki yango te biso nobolosi nde totiaki non soki bocomprendre te bon bokomeli biso na YouTube moni totandi yango topanzi ye mpenza atandama vraiment boye atandama mpenza topanzi ye mpenza bayekolaka kaka tout est possible soki tokufi te nyonso eza na bomoi toyekola kaka donc mbisi na biso yeyo totandi ye boye malangwa totandi ye boye sikoyo tokanga barestaurant tokangi mbisi na biso tofongoli machine na biso oyo na France mpenza okozwa yango partout mais biso ezala te omonaka mwa mais na Amazon eza nango okozosomba yango na Amazon
okosomba yango na Amazon. Okosomba yango na Amazon. Sikoyo totie mbisi na biso ebela. Nazongi lisusu napesi mbote na ngai Nicoletta Bosha, Nicole Bosha, Nicoletta omona niveau loboko. Nicoletta niveau loboko eza na ya olambela yango après confinement après mambo na ya olambela yango niveau loboko eza ya Nicoletta to créer Nicole mama na Miradi Yada mama na double TT Sandwangol omona niveau loboko eza moi classe na biso omoni niveau loboko eza donc tolambaka oyo bana bakola na poto bayebi olamba te wana balinga nde misala te biso tolingaki yango tolamba yango toyekola ngo te nakie nango boye bayekola liputa na kimikolo nake nango boye bayekola kolata liputa na kimikolo esimbi donc sikoyo totika sauce na biso ezobela mili na biso mpe ezobela en attendant la sauce na biso ezobela tobwaka sauce omoi sauce na biso nde ezokende donc totia sikoyo jimbo pendant totiaki jimbo te tobwaki jimbo na sauce na biso crevette tobwaki mpe te pardon tobwaki matungulu na sauce na biso sauce na biso etoki vraiment makasi sololowe totie 2 sortes ya matungulu ya normal na ya rouge tobwaki yango tobwaki yango crevette na biso ready to eat mwana nga mpenza alinga crevette nabwaki yango mpenza ebele nabwaki mpenza crevette bamama bapapa bafani na ndako te bosalela bango ti bocréele bango ti omona mpe kabo apres confinement oyo tokele bango su barestaurant mpe tocréer ti bosabona bozwa yango mpenza ebele ya oyekola nango mpena crevette emona ondire ezomonana te c'est bon sikoyo nde eza boye totiki sikoyo etoka awa toza na mbisi na biso azotumbama totiki etoka sikoyo pourquoi totiki etoka tobakisa so mwa mai tobakisi mwa mai comme ça totika yango etoka tobakisi mwa mai comme ça totika yango etoka moni yango matungulu ezalaka bia na nzoto totika yango etoka merci na bandeko nyonso to oyo bosi bosabona na Time of Grace bao basabone te bosabone bopartage video na biso toyekola olamba bopartage video na biso bokende mpe kolike page na biso elambela bana poto kuna tosala balife mais lelo tosala life kuna te toza awa na Time of Grace donc eza mpenza vraiment bien nzambe ozanga te kopambola nga na yo toza na besoin na bino bosabone massivement bobosana te anion na Bellevue TV fo tokoma 1 million alors bosabone na ntango tova na ndako bokonsome bafilme moko ya kitoko eza kuna tozongi ya bomoi sauce na biso nde ekomi sauce na biso nde ebimi na matungulu banini sauce na biso ebimi boye crevette banini sikoyo toyi tosala makemba na biso mbisi na biso mpe koto oyo ekende kaka
osele mingi na biso koto ezokendela nalinga so naolamba bamama tosolola tobeta no masolo nalinga vraiment so naolamba tobeta no masolo nene okata thé vert eza bien fo omela thé vert konisa liboye bana bandi olamba na meli biloko ya moto combien nalinga vraiment le naolamba tosolola esalanga bien bamama tosolola vraiment surtout na temps oyo tozali mama na nga yo nzambe atiki yo na bomoi na mambo nyonso tozoleka yo ozozela kaka o makambo esila po chauffe fosala boye mama bato basili kokende baleki biso na eloko te basala nzambe bakei yo kasi basambelaki te yo kasi balelaki maa nzambe te yo kasi maa nzambe ezalaki likolo na bomoi na bango te mama nzambe ezalaki likolo na bomoi na bango me nzambe adeside kozwa bango mwamunga moke na makemba so makemba ya makasi elembisa makemba me nzambe adeside kozwa bango mama na nga nzambe otika yo te mpula apres makambo oyo ozongela soki buzoba ozongela soki makambo nini tokokosa bato ya mokili tokokosa nzambe te nzambe ayebi na ye badesizio na biso toza nango me nga conseil na opesa yo makambo ete ya biso maladi baminganga balembani nango batémoignage toyokaka bato nyonso bakomi ozonga par nzambe badoter bango moko ava basimba motu bakomi ofubeta mabolongo bible eza ya solo le but tout genou fléchira genou nyonso mabolongo nyonso engumbamela ye liboso na ye mabolongo engumbama minoko nyonso elobaki ye aza nzambe nakanisama bible eza baji bandeko na bookasa bible eza baji te bible eza ya solo yo moto osala plan après makambo oyo soirée moto nyonso aza na obanga après makambo oke moto oke soirée aza te ane oyo basoirée ane oyo basoirée ezala te ane oyo basoirée ezala te yada naosala video na ngai zelanga na sisa video na ngai nabwaki yo mpe libanga awa naosala yokai basoirée te naosala video olamba te nasala te naosala video ka YouTube naosisa kutu kala te damage mo nasali awa so na sisi na obenga awa mbaba bon on ezalaki mama na double tete yada ya bangoi nde tobanda ekoloba bandeko na nga toza na bafaiblesse toboyi te sosi na biso ebeli omoni ebeli vraiment te David, you wanna eat? nga nayebi te tala na kongo baoluka mapapa na nga na kongo baoluka biloko oyo mwana moko ta mosusu 2 jours alieta oluka babondelaka nde eza bwe mbiso te eliama ti esila osimba ngo mpe te nga na oseka te eya gentil ata mokie te sala mpe obanda opesa mbongo ya fondation Hand of Grace Foundation to support kids in Congo mwana moko mpenza kandi bilo eza kitoko boye te osala bien te totifi moto kaya na se nde banda ekoloba bamama na nga nzambe oyo otika nga na yo tisi yesu ye mama bomimboka ye ozela na zoya nzambe ozotika nga na yo ti sikoyo aotika biso te po tozela makambo esila
biso ti makambo esila yo ozalaka na vie nga nayebisi bino yaya toluka nzambe toluka nzambe na bosolo tobanga nzambe tobanga mama nzambe tobanga na bolia mba mama tobanga nzambe eba mama nini na biso ebeli mbisi na biso ebeli tomi tolongola mbisi na biso vraimen ebeli tomi tolongola pardon totia awa topusa nano nini na biso awa po bomona mpenza te po bomona bofungola sikoyo mbisi na biso tolongo tali mosa banga moto te ayayayaya tali mosa banga moto te kotonde ekangami tolongola mbisi na biso ayayaya futia mwa maboko mai mwa maboko mai mosa banga moto te mwa maboko mai esala pe kaka bien voilà biso yango oyo c'est bon tozwa wite kinoka boye po moto ezawa tosila pembeni tokani machine na biso mbisi na biso yango oyo alali na ye bien mbisi na biso yango oyo pardon tolonga makemba na biso na moto oyo avait rosik mafuta echauffe esopani ndina bandaka mama nga alinga so na olamba tosolola kasi oza kotika nzambe te mama na nga kotika nzambe te eza bade mosusu baovivre na distraction so otali bango mpenza olobi estce bato baza normal o niveau envoûtement ezalaka mpe kaka différent mais tokangama na nzambe toza na biso bafaiblesse na biso moto akoka aza te donc tokangama na nzambe bamama tokangama na nzambe lokola lambeli na olive oyo huile d'olive donc notia na ngai huile na ngai huile na nzoto mpe mingimingi mabe huile mingimingi mabe na mposo na okanga moto olive oyo elia makabo ya tosisi plan na biso tolambi lelo topresente bino plan na biso tolambi lelo tosisi kolamba bomoni yango eza malangwa donc so bolingi ocontacte biloko mosusu ezalaka présentation mais biloko mosusu ezalaka mono tali yango na miso eza présentable mais eza nango goûte te biso vraimen guna présentable na goût nyonso to ekei ti nikoleta na yo asala elote ya boye nikoleta ya boye donc bosabone ebele na Time of Grace TV bosabone ebele na Time of Grace
TV vraiment esunga biso kola tolakisa bana oyekola tolakisa bana oyekola ndeni balambaka elambela bana poto tokola na bamboko tolaki yekoli kolata maputa toyekoli kolamba toyekola nyonso ya culture na biso po mondele akosi mpe biso mingi ka maladi bayeli biso ekomi ntango toyekola mpe nyonso. Merci nzambe apambola bino. On les a dit sœur Marie-Grâce, Marie-Lou. Na côté na bandako na bino lakisa plan oyo. Tika vraiment nzamba apambola bino et nzamba batela biso. Tobosa na losambo te. Toza ba faiblesse, yum toza ba faiblesse. Nzamba lingo na ba faiblesse no wana. Nzamba lingo kana ba faiblesse wana. Simba nzamba na makasi. Kotika ete. Kosimba nzambe makasi makambo ezosalama wi tolobi eza diable wi diable po asala likambo fo azwa mandat epa nzambe so azwi mandat to asala likambo te preuve ane po akende osimba Job atunaki nzambe nzambe apesaki ye permission so ye nzambe apesaki ye permission te alingaka asimba ye te nzambe apesi permission makambo esalama po ete ya yo makambo nzambe apermettre po ete yanga ete ya yo simba nzambe makasi. Ésaïe 43, Ésaïe 44. Na obanga te po naza na nzambe ko banga te. Botanga ba verset ana vraiment nzambe pesa nga ngona 4h30 kitoko wapi esilisanga ko banga. Bisous na linga bino mingi po bossa na s'abonner te na Bellevue TV. Ano photo koma na 1 million d'abonnés na Bellevue TV. 2020 eza année moko ya to koma na 1 million de vies avec Dieu. Nyonso eza nzamba pambola bino ba mama nalinga to solola lobi to ana fumbwa na biso to lamba fumbwa na biso boza toujours connecté lobi to koti la bino fumbwa. Bisous, bye.